Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais un Mila, Bazapoka, Tessa, Coca, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bienvenue dans votre émission préférée Théâtre et Cinéma, la première et la plus grande émission des chroniques théâtrales et cinématographiques de notre pays. Yaya, Papa, Sika, Masolo et Banda. Et puis Masolo, ils ont continué avec Isaïe Tanga, Papa Bousson, Oyami Pesangam, vous le savez. Yagoyambe la Rabino Bastar, Nabino, Obapona Théâtre et Cinéma, le rôle de Salana Bango. Alors, on a vu qu'à chaque fois qu'Isaïe Tanga, Papa Bousson apparaît sur vos petits écrans, vous cherchez à vous demander qui sont les invités de Papa Bousson. Alors aujourd'hui, Isaïe Tanga, Papa Bousson reçoit pour vous une troupe qui vient de naître. Donc le président Massoumou, ce qui est groupe, le théâtre, tout le cinéma, ils ont la 1000, donc il y a un groupe Morope Botami et groupe Yango Yango Toyambi. La troupe s'appelle Nouvelle Alliance, à moins que je me trompe, et elle est dirigée, oui, par Giresse, qui est, j'ai appris qu'on l'appelle l'autorité morale de la troupe. Il a été acteur au sein de la troupe qui dirige Marie-Hélène, la troupe Les Réveils de Marie-Hélène. Et aujourd'hui, il a jugé bon de créer sa propre troupe. Alors le col là, et Papa Bousson, ils ont un passage obligé, Papa Yana Bango, donc il a jugé bon d'être là sur les plateaux de théâtre et cinéma avec ses acteurs, tout solo là. Alors à quoi Bisabiso, qu'est-ce qui l'a poussé? Il a quitté le groupe Les Réveils à Marie-Hélène et de créer sa propre troupe. Il n'est pas seul dans la troupe, il est déjà entouré de quelques acteurs. Détail Wana Tokoy Bango au cours de notre entretien. Alors je les salue sous l'assistance de nos amis de la régie, pourquoi pas des 16 mm Oya Simbi Lelo, Papa Bousson dans la réalisation. Président Giresse, bonjour. Ouais, bonjour papa nanga Isaïe Tanga, nga ben remoto na ben rotoza mosel na Nzambe, pasteur Isaïe Tanga, donc vraiment bonjour. Balbi yeyo, donc yeyo mutu to luka kiteme, yeyo na ndenge ya mwasi mobali teme yeyo na ndenge ya leader autorité morale au nautiko présenté lelo a jugé bossa la troupe na ye. Eza solo to na koselo maka. Ouais, tuka ndo to rande wala bagalati nzoto la groupe nangai. Na ba master, tout le monde a président. A toqué na stratégie groupe Ezaya yo nanu ou pas. Yo lobi groupe na bino. Répondre na question na Ezaya yo to ya yote. Balobi ba simbisi yo to ndenge ni neza ndenge ni. Simbisa ngani ni mbongo te. Groupe Ezali ngai autorité morale Giresse Mboui. Les fondateurs. Donc il y a autorité morale Giresse Mboui. Groupe Ezali ngai. Mais à collaboration bande ko nga ba master nga ba président ou ba na sima na ngai donc nde bazo sala ke bango bazo tindika nga pona ke na makambango baza ba cofondateur ou bien ba acteur bango la robera bango la bango baza lokola donc ba président ko tia bango ba acteur théâtre to sauter da makambo wana po lobi o mona ya sala loko na mo be pas to do tia maboko biso to ke na mama mutema mabete mutema mo lo wa mutakalinga kamaki o azika pamba a roswanza mutunyoso bandeko tozo mona nani mutema mabe po yoso bolwa yoso bandi to kotaka to kenika na rythme nani mutema mabe Marie-Hélène to nani parce que non mais natangi parce que yoko molo baba mutema mabe ngara na yebi binot nani mutema mabe bambote ya tourna mama na biso Marie-Hélène l'autre ya mutema apôtre Jean Robert Ngondo le Tumbe Ezekiel bana JC Mbote wana ba flatterie waneza ba flatterie ozo flatter Marie-Hélène maman Marie-Hélène bazo flatter yo bambote waneza ba flatterie. Pour ce acteur au sein de votre troupe, la troupe Les Réveils. Bon, yo to karama lo banze mo la tiwap. Nde bande ko bazalo bi ba ko longwati.
hein mutu na habité bon na habité ba musupe bazalaka akokufa na partie ne tomona papa biso kizenga akufa na partie ki ya Lumumba akena roti suka ta normal mais mutu to za libre ko longwa donc na ba Marie-Hélène na sala ki ba parcours na ngai normal ndé na zara 2 ans pa maman na Sofia na yo sala 9 ans pa maman na Marie-Hélène donc na moni que c'est bon na koki na la ka la salon ah tiens le fond pour le moment là comment parler na ngai yango moni sali groupe alliance bande ko na bo betata maboko ba encourager ko bande ko na ngai groupe alliance yango sali bande ko sali donc na nenga mabete na nenga polémique té donc batan auto zipa maman to ekoli ya bien donc nyoso mona ke na TV wana mère lem ça va na ya vali na ye ali na ye ba ali bilo na linga oli mingi mona tanga ko mona mingi ezate o mona kuna liya ya za mungala alinga oli ni ya linga oli mingi o mona msi libuli ya malemba oli ni malemba na lutu aloba ku te ye na même ba répétition ya raté moi alianza o pesa ko toyo ça pa ko ta pesa ko tonga na pesa donc au funda indirectement Marie-Hélène ayaka répétition te afanda kaka na ndako lokola patronne siko charge atikela kayo atikela en charge ani kasi ya fana le patronne siko charge wana moko na musala o ya salaki alaxepso musala donc moi so la tida bande ko nango bazao na sima nangao lelo so ina alaxe musala maîtrisant bien nako ya petende ni na ko cheka na téléphone po auto yekola ki pa Marie-Hélène to yekola ki to ba prématuré te nde bande ko musuba za pa Marie-Hélène ba bimo sa dit que le colonel ne belité abima on ba musuba diembela da biso bena sa dit to beli bena to bela ki bien on senga que non na ta on a koki na mon te Marie-Hélène maman ndeni ozaka ni munoko matumboli boye ozokata nga ezai mais nazokata po ozotumbola baninga ozotumbola ba Elise ozotumbola baba ebele balongwe pa Marie-Hélène ozotumbola bango komanga na tulu ba question le répondre ozotumbola ezai bango babelaka na te bazaka pressa ko longo alors bien deux hommes en autorité morale na vandiawa donc groupe est bien structuré comprendre bureau est complet na ba avocat na ba ndeko ba vandi bana sima caméra ba otala donc na rolinga dena lo ba buzoba pour na pesa avocat na nga ya groupe musala vous comprenez faut éviter de na batele na bureau pour moi ya makasi na mboka o vous comprenez les personnes balonga na groupe les réveil na groupe Marie-Hélène talinga itenga na na bango tenga na yanga moko donc na ba porter parole à modute na yoro lobela pe modute anga na lobela groupe nini alliance groupe nini alliance donc voilà donc ato vani ya passer na bijou vangu apesi biso ya romela apesi biso maramino so doana ngo passer na bijou vangu en tout cas rêve de femme quand ne bomona c'est la classe donc yemda pe mutu apé mutu makasa kolongo yemda poussé na mama bijou vangu mutu poussé longo na groupe ya Marie-Hélène ngo ta wala ya na ngait eza ya te ko ya ko diembela ndeba misuba diembela wana grand tier na propre abi jires ya lo ba ya banaka jires yo za leader créer pas sur l'anzela hein vous allez pas Marie-Hélène azo biso déjà qui est leader bon tant na gida pas Marie-Hélène pour information bandeko ba Hollande na ça da film na ngamo ya nzonzingi donc maman na biso Marie-Hélène aya lokola invité na ça da film na nzonzingi beta pesa na ba légende to ko makiango ngamo na komi maramu tout casting ngamo mbongo ngamo producteur vous on a de quoi autres sont capables vous avez un bon ebele hein vous avez un bon ebele wana na mbongo ebele na wala 2000 fois bon na ngaiza belé bon te ah mais comment moi en photo dans noka combien vous comprenez Nelly anza comment filmer na ye yango kendaka ba Afrique du Sud moko Afrique du Sud là to lobela te pour les Afrique là lo te to kendaka kuna ko baksaka mo ba idée ko kota kota ko bank ça fait bactère so po lelo za na poso bangisa do ba sentir jires mboyi autorité morale na bangisa te ah na yo ko pesa information awa émission de ça les spécial recrutement to ko tanga ba komba ba douter to ko finga ba douter ils ont spécial recrutement donc on a lancé appel na bandeko tout oyo batalaka jires na groupe le réveil donc batalaka na stage na le na groupe le réveil o batalaka na stage na le kaka 16 mm tellement comme la zone mona nana na posa na loba te mais ozo pousser na loba donc lelo nevo sale pas Marie-Hélène ko bien en stage mais oui il y a stage na Genève ça yango bien ça Genève ouais papa 3 mois te 6 mois si ko kuna za bongo donc yeko la bien yango Marie-Hélène ça la pas si tant mona bandeko balongwaka alongwe aok ça réveille soni asa elo mo bolem suso mona bna gedo ça ba bouffonnerie ba biloko ezanga stina vous comprenez nga benga ko lo na be bon pour nga ça n'engage que moi donc ils a stage au la salle ba maman Marie-Hélène il y a 9 ans ça stage a déjà pas ma vie stage ba la sangai na no stage déjà groupe na yet professionnel to académique wana ya 9 ans oui ba sala ki pa Marie-Hélène wana donc na ebité so yo ko pesa onini donc ça stage na sala ki siko pena donc na kombe na engagé na makam na ngamoko vous comprenez donc na ndenga mabete na ndenga polémique te na ebité na lobi mabe bato ba landa biso bangonde ba rechiger na ebité so na loba mabe donc bata on a les gars pa maman Marie-Hélène il tant ki toko maman na pas vie il faut na zonga na ko bossa na te bonga yi maman vie am ta zonga na ndako ayoko tsanga musala sali 2 ans pa na ye
namoni ke ande na kombo ka ndeza la ande na kolibo so na okende wapi na poni groupe les revenus na pona ke ngamo mutabenga ngate na mécanique zoto na ngai et simba pesa maramu never on a sali na ki charger discipline na les réveils na roya atena lo n'importe quoi le roi na sukuna te na ba no ba bilobela te donc tana na legisi donc nga benga on ko za ki stage mo na ndeko yekola pour les réveils ba ba dans stage na nga ko yekola ya ko bakisa o na zoaki wana ya ngosalinga o benga en stage o kitisi groupe Marie-Hélène to matisi yango yo moko lobana wa ndenge na mi kitisi na mitia na stage ngane na mikiti singa mokoti ba stagiaire na groupe Marie-Hélène bongo na ba ministère bato basaka ba stage wana ba okitisa ministère be bazo yekola niveau yekola makambo bien sekonde obandi pena masolo musala sekonde obandi donc to ba beta mboko ko na ebite baba ndo kibatili bino wingo chiminde ngai donc voilà ozo comprendre ba stage bato basala ba OVD soki wapi donc ozo zo net temps ya koluka ko yeba makambo sala bien okuta na ba mbiaka ba orienter ozo comprendre to kuta ba ndeko sapo président Bertrand Sapo hier a sali les réveils des sapos, les réveils des sapos. Vous mettez le président Bertrand. Maboko président Bertrand Sapo. Président Lian s'appelle il sort terre. Vous mettez là wana pena bana lelo marane so avandi alali aza fier na bana wana. Pour bisonner doya sko ko défendre les réveils. Est-ce que yo ndima que na zongi ponga kota partout. Yo ndima que Fabregas ya to kota na mwa musique. Onima que Fabregas so sala loge simbi et puis loge simbi abimisi ba bande ko na biso ba bima wana banani ba Ibrator ba bimi. Onima ton numéro de babine a filé de quoi rappeler merci bien toi coach ton numéro te da biso ko toza bato bat bondi ma demande na lo babwe ba mso avani ta obi ya maramo a refa nete na va na temps yo va na tourner dans zonzi et côté beta la misa beta wapi la wapi bino bozela ka lo beta na ba chaîne biso do le ka na ba chaîne to zo li tomba te ka ba téléphone e kufati alors to mono jouer bien c'est bon mais poto ndera makambo poto ne pesa biso ba vitesse to na ngolelo to boya ngote na ba musicien na ba ndeko na biso tout basala poto ndera makambo et beta na poto et beta na Legend TV et pesa marma en tout cas ku ba mbongo ba mbote ya trop donc vitesse continue autorité morale attendez nazo kanga parenthèse wana siko tant Marie-Hélène nazo landa biso na minute allo bani ayo kani na ndeni sentiment na ezala ndenge ni tanga zolanda biso na minute pona bike théâtre cinéma ba te beli balandaka apôtre Jean Robert Pazolanda parce que maman présidente no Marie-Hélène na ba proposer sozo tenir asilika asepela abeta maboko parce na biso kanga to kala Gisèle bambote la trop makapi ba mambombo donc ils ont fierté le soit vandi na place avandi wana pour azaper moi vandi a senti bena gelengi a jira sazoloba na ebite so sina fingi na ebite muza rebelle ngai yemta longoli ya pamboli ote obia sani nalobi au sali rébellion rébellion neni nazima ndoki wana sani na rébellion ni zaitanga rébellion ndongo longo ko sala groupe na sa bénédiction ya mama ya président non ngai nazaki na kati ya groupe na sala film na nga déjà film la bénédiction déjà zaki makambo c'est bon déjà wana zaki ya film ouais à part wana ngata na longwe parce que moni mambote ko leka moni mo dislocation tu ko leka na groupe na rota ngote na rolo bonte parce que zaki mo makamba passe le gagi longwe pe belé pas Marie-Hélène siko botikele nani kuna banani Baker bolongwe belé pas Marie-Hélène botikeli nani kuna ba balongwe kuna te ba balongwe te président Lianza longwe na ndenge na président Sapa longwe na ndenge na ye ba balongwe te président Lianza longwe na ndenge na ye vous comprenez botikeli Marie-Hélène on a lobit balongwe belé dans le babon na lo ba bien expliquez moi lingala bien o tu ko ba tolongwe belé ngala ngala se contredire na lo ba nini président Lianza longwe te aka toujours na groupe les réveils asali ka nzela na ye vous comprenez ya ka ndeti RTN sende za bongo lelo yo zaba yo ndeko saka na RTN wana mama matricule na yo mais au préféré ça mo loko na ndo sali émission des aindenge le kaka ndenge le kaka comme émission na biso en tout cas na bosen pardon tellement naza ja RTN CT pardon naza ja RTN CT oyoko balongo la yo c'est moi là que longo là wana peut-être ça qui confusion tozonga siko na lobi par rapport na pesa exemple na golo ba na pesa ko supposons c'est exemple raisonnement bongi wana matricule kuna mais rien n'empêche que ça be chaîne na yo mais na pesa monete na bonnette ba concert na nga bazana RTNC ko ça chaîne na on to abona réveil ko ça ça maramno nde bande comme su balongwa mais ce que pona bande ko lianza ba préférer ba ça maramna bango comprendre balongwa bango aussi na bon c'est le roi na po lingala ya mobo comprendre to koma trop english am speak too much comprendre to koma batakuna ya nini na bi boye nanga bébé obeba banda kalobe ba baby seli bisomi ko naka boye na lekani na TVT ngana nanga boye donc na lekani na TVT pour monika talaka eloko lo baso ezate ko lo baloba te oyo leko leba na bi boye bande ko lianza balongwe na bango te donc mama Marie-Hélène nde abengani bande ko lianza comment loko déranger kinga yango wana abengani lianza abengana liboso ndeko na biso sapo et déranger déjà abengana lianza
ya na ba raison oyo yebi na rolo bona TVT maman na biso atuka respect belé taka mutaka lianza waza masala ngai ngana ya groupe après yepeka mutabengani be yonde moko milongoli ngai siko to mama bengani batu natali ye tulu kwa masumu bwa ngai bokai kwa bonzoto bwa ngai na oh mama ko bengana batu boy ngabe ba bengana ngatika na miyebelela na miyebelite natikala mwana benna na kadej zai natikala na groupe aba ba bengana natikala na groupe ngani ko évoluer ayesinga jiga si yo tozana yo par après na rolo bona TVT bien te taka wana mère vous comprenez na sauter kara mais dans expliquer pour bato ba comprendre na film na ngai Marie-Hélène na sali film na ngai général confiance et beta na poto na film na branche ba film wana na scénario ndenge na komelaki associé na vena ngalule na pesi mbote na komi film na komi na koti ba lianza na kati ba bienvenue ndombe na kati na koti ba Ronel Kosi na koti ba Claudia ba sapu siko ba sapu mama marraine abengani ba ona ba lianza siko mère asenga nga film eleka na RT na loba makasi be na loba mabena ebite na loba bien bato ba Holanda yo pozo fungula mission yo so ta be seko luka problème bato ba Holanda yo silisa siko voilà film ko moleka na RTG non eleka ina onte mère asenga film abi jires est-ce que film wana wana kuta za avant benga na bandeko est-ce que goleka na collection na RTG nga mama première te wana film na biso et comme pour film après les gars mère ayo benga ngai wana benga nda bandeko abi jires contenu nde bandeko balongwe est-ce que moi ezate bon na rolo mama msusti ya bien te donc mama ipsinga ka lokwa bandeko ba na kati ebele moi film eleka na nini atenga enga sibi mo ba modification mo na kati ya mère film na batala ngo bongwa ko modifier simba des à l'aise ngamo na lobi mokolo film mokolo mbongo nyonso ezangai donc tika na o ayo wana lobaki to tournaki eleka mais oyo lobaki eleka wana oyo eleka na minute en football eza film obiso to jouer bandeko wana o aboyaki baleka pa na ngai ba mpe baka na kati ya football wana nabi mami ya aboyaki ba bilongi na bango monana voilà sikoyo mais oyo ye nda tiki bilongi na bango sikoyo oyo ye wana atiki to yeba soki nani amutia mabe Marie-Hélène to yoto bandeko lianza to banya na théâtre cinéma to bomba ici toute vérité bonne muta amutia mabe na bango nyonso nzambe kam tayebi nga kokatela mte tumbu te pona nzambe te ozo comprendre donc nzambe ka imenga na loba oyo ezalaki photo loba oyo ezalaki sikoyo ko arriver avant wana lianza linga sa filmer na ye lianza sengi mami asa filmer bon mami nenga pesa nga chance na sa filmer nenga pesa ba véro moi réponse moi pesa ka sala ya arranger de côté avant wana nanu apesa ndeko mo ba hotel groupe Simba Eric a sali filmer attendez pour kanga parenthèse si je comprends bien yo Marie-Hélène a sala ye loro mokoté a sala te na ko place yo za toza na tana biso toloba donc si je comprends bien a sala ka ye loro te peut-être problème n'est là qui n'a pas de lianza tout ça mais yo olati yango et yango poussé au milongola au ça la groupe na yo au comme autorité morale la groupe nouvelle alliance ndenge zomi be longola ba nouvelle on appelle ça biso dans groupe alliance universelle groupe alliance universelle on a besoin ya groupe noir na ebite donc na lobi boye donc mara mwana leki pataka ndeko na biso sapo ndeko ba bandido aloko cofondateur à groupe les réveils vous comprenez basala groupe ba fondateur yi get Kisa Shoga na mama Marie-Hélène so ça pour ba yoya ba parmi bato bazaki to ba fotaka komba le réveil ba cofondateur so abengani so ngata na tika na approcher mère ndela boy tala boy simba te mère habité ba kende so ngata na tikali so ko besu bonga njeta okaw te ko kawa ute so na tikali na bolingwa mama so ko minini mère mo ba sali mo journée mo boy ngana bobi na kati bo sali mo journée mo boy normalement na Facebook bo publier mo ngana zate bo bengisi bande kwa libana na kotanga ba kombote na bengi mère na ko exil pechanga bengisi batu ba wana obi ba te belé o ya bengisi ba bengisi ba théâtre nyonso bazaki wana menga na zate mais mère yozo lo batozana yo ba lianza ba obengani bango na ba sapo mais au sama mo benga ngai te bon na kipate na ko ya jour mo répétition na ya jour ni na répétition bo ça la répétition na ko mala na moni ba changer da ba longwa déjà na benga mère ça va informer yo na benga da mère problème ni na comprendre to koma ko tabo yaka l'état na ya ba manœuvre na kuti et comme le roi ndeti soko ye au moins ba bonga ba linga souste ndire nga comme le roi ma to comprendre position ba information ba ko bombela muto yo a trop lianza trop ça pour trop ndome trop ni baba ndeko to kuta na musala ozo comprendre mais bino obinga nazali ngape na bi oui nazali OK c'est bon maman mais bon mo ça mambo benga ngai te ngape yeke mabe na constatant on a pendant mois 2 mois na yeko benga maman donc na ebite so esama na réveil ngam na benga ye maman en tout cas ayebeke fona continuer ba filmer na nga poto na nosala maman par rapport mamde kende yoza maman avec tout le respect que je vous dois
nalingi na tout nga na sur na groupe le réveil té na préféré na sa makam na ngai oh na yebi bo sa makam na bino bo sa ngai mami nga na osala makam na nga po to benga ke mami donc na yebisa mama OK ça va soko osala ya problème té to kabona na ninga bénédiction na maman na biso normal to kutani na banzela maman ndeni normal donc tu que moi na kono pe moi ba 100 francs 100 francs ou lutter zaka ke na ma stage na saki na le réveil na yebi quand même musala siko yo mon na yo lo ba bebele atepo a émission ya spécial recrutement na bandeko tout o balingo kota moni mambo ya recrutement lo belango te voilà ba ko kanga wa yo ko na pesa ba avocat na musala na pesa na cordon pasteur musala voilà merci autorité morale hein autorité morale ya oh tout baza ba président maboko pona bino ngo ba président donc président bala maba jina maboko maba beta maboko voilà la différence avec d'autres groupes entre autres groupes ya Marielle les réveils to ba groupe Mususu alliance universelle to ba groupe Mususu c'est que OK je disais la différence entre groupe alliance na ba groupe Mususu awa il y a une autorité morale et puis les autres sont les présidents. Tandis qu'ailleurs, il y a un président avec un acteur. Donc, ceux qui acteur à groupe Mususu Bomoni Bango, donc pesa Bango Sali, baza ba président le rôle ba président. Soko moni ni Jambombo, quand na sikra leke mission zo lo ba non, na la présidente en tout cas comme on a teka longwe. Ah toi ba président lobi a rosa film to che poa. Ah toi que na vision ya président monsieur Lombe. Ya malam photo ndima. Moi maboko quoi en tout cas coach faut ça là. Donc toboyi mutanga sa film comme le roi net on dirait au moto ko ndiba longolo kiyo. Non. Ils appellent on ça le renault to choma boko. So bobe obenga ngai na simi perge. T'as la simplicité au Seigneur, autorité morale. Maboko pour l'autorité morale. T'as la simplicité. Donc là que mon nga comme film en tout cas la présidente, le rôle là président John président. Ah on a JC président, ndeko nanga président. Ah Sandra président, coach, tout le monde va président. Ba to pe ba yo kota na groupe, bango pe ba comme ba président. Bango tout ba président, tout le monde. Donc on comme président. Donc il y a on nga ba bengo président. On est pas no choqué pour ba chèque na quoi. Au président ou mela zala te. Ah ça y a comme président. Ba benga na numéro ni. Ah oui. Au cas d'émission Sili. Nazo Edio. Nazo Edio ba la poste ba président. Surtout comme on a titre on a qui président donc. Il y a fier yango wana biso tout le monde a président. Numéro bako benga ezali 089 60 42 745 donc 089 60 42 745 donc numéro bo benga ngwana donc to bengi bandeko tout o bona ndako bolinga théâtre na bandeko bolonga ba groupe o bozwa ba raison kuna bozaki ba acteur na ba actrice asko na bengi bino ba président tout bona ndako boya ba président na ba présidente o bona ndako boya ko rejoindre biso na groupe alliance to répéter musika te to kaka soko ye aux transport par rapport aux ala kitaka na commune à Kasavubu avenir enseignement place au monde ba parti politique et tonda wana belé donc boye wana na station ya Ethiopie na croisement enseignement Ethiopie na kata feko fa bon église moko za wana ya pasteur Samuel Mbete yena zali père spirituel donc il y a Jires depuis dans église zali wana la providence divine tozo yamba tout le monde wana partir mardi. On a besoin de donc mardi à partir de 10h, 16h au Kabonarana, vendredi à partir de 10h. Car on a soit quand Kassavou beaucoup d'enseignement. Au commis non loin à côté après parti politique à président Abisso Martin Fayoulou, vérité des Irina, côté président Abisso Vital Kamere, directeur à cabinet. Donc à côté on a soit combien le Benito Yozoyo. Na Kassavou donc en tout cas numéro de téléphone to beta télé c'était pour toi au Biloba le baté. Tu vas dire que nos fingers battus, tu vas dire que la vérité pour comprendre. On répond à la question. Donc, là, on a un spécial recrutement, il y a un groupe Alliance Universelle. Donc, on a la précision Alliance, on a besoin de cordon pasteur à Zawana. Donc, on continue à aller. Voilà. Pour aider l'autorité morale, donc, on va une autorité morale, il y a Masola Théâtre, na émission Nangai. Donc, 16 mm, ce qui aider l'autorité morale, na Alliance Universelle, moi, numéro Fanda. Donc, il y a besoin comme président. Donc, il est différent. Donc, comme acteur, il y a comme président, il y a un numéro s'afficher, comme là, Bango Yango, pour que ne pas déranger quoi. Babengara directement. Il adresse donc Babengara 089 60 42 745. Donc, si vous avez un WhatsApp rapide, vous avez un privé, il y a 089 72 098 03 wana WhatsApp na bandeko ya mo balinga so ba crédité et comme système wa méga wana boya en tout cas conditions za terra kara donc so za mutamba susuka ndako na bino so za mutobokela bato ba AVC so ndako na bino ai zaka bato balingi musala boya to yekola
bandeko tour balingaka théâtre oyo oyebi te oyo yoka soni oyo nga sekala la scène wana molimo bakizengi na ndako na bino sekala la scène oyo tokolongola yo na bokasi bwa pasteur cordon na biso trésor guitare donc en tout cas bandeko tout oyo bolingi boya ko intégrer groupe Alliance Universelle boye na enseignement Éthiopie croisement enseignement Éthiopie okotika na bureau tono bengaka la fekofa komona ba antenne mo ba réseau communication ezawana oluki kaka otunika église la providence divine les églises mo ba komate mais au mona ya na kati wana obungi oyo wana obungi yo bengi na numéro autobeta c'était donc merci. OK, merci. Je vous informe que Jérès Mboyi n'est pas seul. L'autorité morale, il y a Alliance Universelle, n'est pas seul sur le plateau. Il est accompagné de son coordonnateur. Il est le coordonnateur, en même temps pasteur Trésor Boni. Toro Magasi Papa Isaïe, Moussali Nanzambi. Pasteur, autorité morale. Il faut reconnaître que autorité morale. Tu vas comprendre le principe. Quand on parle d'autorité morale, les amis, au moins, il y a pour expliquer bien. Oh, tout bâti Kalia. Bazala bango ba président. Il y a président. Bon, moi, je suis tout mingi. On est dans le monde na écran bango on est président. Biso to na kata bureau administratif. Ayo za dans l'ombre. Biso to est dans l'ombre. Bon. Le roi balobi que ça na Alliance Universelle moko boko surtout capé. Na tableau moko un jour au moninga mena ndimite ke ekoko sala esiko po awa biso tout o. Yo zape conseiller spirituel. En même temps, en administration. Tu te vends dans l'administration, groupe et puis tu as kumbela makambo ka ndenge yemo ka lobby na autorité morale RMP parce que autorité morale les ani boko ça na bino ba président bino tout mais décision o ya swa yango ne éthique la mais RMP ko fo mutu moko pas na pembeni ne pour na rappeler autorité koto o tswa yango na moi kanda koto o tswa yango na moi précipitation wana ne rôle na biso pembeni. Lobby ba détail ba précision concernant combat groupe et zani. Mystère, il y a. C'est comme ça. C'est créé un groupe et ma beaucoup. Tu commis pembeni à autorité morale parce que tu répondre à la vision. Tu répondre à la vision. Vision en ezani. Boebi Nzambe na Genèse 6. A mon avis que dépravation tellement matari na mokili a décidé fois boma mokili na o nyo se za paiement. Mais ça on y a partir à verset 8. Na Genèse 6 au coup que babi Noé trouva grâce. Nzamba linga boma nyoso ma trouvé mutu moko boye. Aya pesi vision aya parti ya verset 13. Alobi tonga masuwa. Yoko ba pasteur ba puyaka na ba verset po Papa Zaï. Elobi alliance. Otuni tina nango. Yango même on comprendre pourquoi na rata groupe mutu to aza président. Donc elle est là ba tout yango na olukana expliquer ngo siko. Ayebisi Noé tonga masuwa. Être nyoso oya kokota kuna ye mutu akozala sauver na délige. Alors, et ça dit que tant qu'on moule parce que tu belé va comprendre la idéologie, on a te moule bêta pendant 40 jours. Mais inondation ça là 150 jours. Pour na masuwa fongwa manoya bimana batu nyoso. Oro surtout kana kati ya masuwa, lion avanda na mboloko Mali a été pendant 150 jours. Vous comprenez? Pendant 150 jours, faut que nous lion adamanini. Matiti nini bataka kuna ya provision pour na eko kanzoko na banyama mususu tu baliaka matido yango wana mystère eza na kati alliance yango wana batu nyonso tu baoya kokota na kati alliance to ana tango ko dévoiler nyonso na kati émission te mais o eza l'une des émissions parmi tant d'autres autres osala na ona yo o comprendre ba mystère wana enasi so na minute bato balingi baya okota ba hésiter te ba d'ailleurs ko ba za ba acteur te mais ba président ba hésiter na bango ba président nyoso o ba na kata ndako baya ba comprendre ba ko comprendre mystère wana katalia na yoka kinde ko alobia batu ya bambasu batu bani yango na expliquer et pas na biso wa lion ko liane mbolo côté tim ko la robima na kata h yo monyo banga kano ba groupe wana ba boakela ka batu bambasu balili yakawa o vanda na mystère ya alliance parce que boko ça appelle na langage moko. Mais ceux qui ont tongué le quoi on a vision Nzambe te boke baboya ko tonga tour de Babel parce que so taliango bien na Genèse 11 ba tu peux bazaki na langage moko mais vision Nzambe te ba tonga tour de Babel na bango na revenir na yo cordon autorité morale ngana même question na PC pas na parce que groupe les réveils place au tard dans le groupe chrétien non dans le groupe chrétien rien biso ne doit pas chrétien
Groupe chrétien par rapport à ni. Ils ont groupe chrétien, le groupe évangéliste, groupe Les Bons Samaritains, il y a pasteur Jean-Paul Mayata, groupe Sinar, peut-être groupe chrétien, groupe Les Réveils. Ils ont un bon côté. Nazara kuna na habité nazaki na beaucoup sarabiso. Ouais bana Sinar qui ben na réveil. Dans les réveils, place yo hôtel pas marié. Ouais, na les réveils. Sarabiso bien. Na les réveils za ndemo te biso dozalia. Les réveils za lokola. Kuni zalaki na ndenge. Ils za lokola. Chrétien ou pas. Ils a yo loba kasi yo mona zo bata. Ni non. Ngwe timide ngai. Na bi we. Le groupe les réveils za lokola département mon église. Mon to mon réveil neza. Il y a département mon groupe évangéliste Salamaka. Département il y a théâtre et église. Et ça apôtre Jean-Robert. Apôtre Jean-Robert Ngondo Bambote à Toba Papa. Ils ont un groupe chrétien. Donc voilà, ils ont département mon église. Ils ont wana ko soko ye wana yo jouer qui PD ba rocha yo tepo. Ils ont na ba structure mo soko ça la film mo bo finga pasteur. Ça dit au sala ngote parce que ça département moko boya évangélisation ya église. Parce que nane yo longwaki et tika la kaka bongo ou bien changer. Statut wana. Donc ça ndeza wana ndeza la ki ça département église. Soko o ça département té. Vous comprenez? Oh, ça département église, ça branche église, mais biso ne toi pas chrétien, to sali groupe la biso ne to benga groupe alliance d'autorité morale ngai, na sali groupe oh nganda boye, musulman ko ya pas jouer à développer biso mama musulman. To ko benga be PD mo ya pas jouer. Do ba yana ba. Comme ça monique non, to ça la publicité mo pena donc oh so ya masanga bo kamate. Ba yana ba. Ça business to ça là, donc ça dit biso to sali alliance universelle ya mara mebele na kati. Akia mo ka le kaka mo ka ba groupe chrétien lo ba ka lo la yo lo bi ba to ba inaka yebele. Alors bandeni ka ningi yo to lo ba que groupe za chrétien de groupe za chrétien de ba société masanga ba ko ya na bango bakoya est-ce que ça mabe ba to ba inaka yebele eza musala papa to ko ba yinela ngai yo non bako yina na groupe Marie-Hélène groupe chrétien tu sais ni bo continuer kaka na même lignée nga ma pasteur te nga pasteur te pasteur na biso yo wana ozali oza musala maka mususu mais to za ba chrétien la majorité na habité muté ba loge so ni azane te to ba chrétien de biso ne ba chrétien ne to ça la groupe ah so pas biso za te que bon o mona mutu mo ba ke kuna ke zo soki tapi atandi zo mpa ah za mamuke to bandi yeso za mo kondi zo mpa to bandi ko samela banete suka ah za mama bamba sute mamba ko luka ko meka ba na kingote zo mpa les rêves za ki département église na zo lo ba bien ça va l'invitation za tenir na bina répétition to nini numéro recrutement o ba ko benga po ba koma ba président surtout le ko se pel sanga pa na bino ba na boto ba kana mo pepe makam na bango ha do awa acteur baza ba président acteur ba président donc mutu to aluka ba benga président aluka te ba cheke ba bete matolo ba benga président aya ba benga président to yebite yo bino sambo sa ki komba ki président sambo ba yo ka ba lafa vous comprenez donc et le côté ba titre qui président loni na famille no ba benga président mutu mo ba ko bete pe matolo ba benga président changer loni tout le monde to ba président donc on va rappeler numéro il y a téléphone en tout cas émission de salon on a polémique yango nana mela alongwe ki président alobi na komi na maréchal pour président nana mela alobi atiki ne ki président alongwe ki président yango yom do sambusa mutu na mutu ndenge conviction na yezo sala pa bato sambusa do ba acteur ba comme ba président boko za président ya ko sambusa par rapport à nino pour na ba groupe monsieur le kana ba TVA on na mutu mo pe donc ele kana pe na ba ndenge ele kana président musu pe le kina na ba TVD le roi biso boye président ngai siko na président na autorité morale do ba ndeko na nga baza ba président donc pour le recrutement à toi oyo to lo ba polémique té o toi se sentaki lésé na émission oyo à toi limbisa biso parce que déjà mon noko na latité ko betaka libako ezo lo ba makamuta to tangi té ko lo ba yo moni président de la république ba konzi ba senga ba tanga po akota la milinga té ngai siko oyo o na koyi na botaula msusu ya mabela msusu ko comprendre ngo msusu na lobi bien té o limbisa ngai yo lo ba lo bien ba lo bien té ko lobi mabe boyo lo ba mama malamu yo ba balinga ko té yo lo ba pe mabe lo ba bien mais balimbisa nga mais oza spécial recrutement to ya passer na bijou vango na rêve de femme balbi soko koti Willery hein o koti Willery o sala ya régie des eaux donc ya mukie na station mo za wana Ariana donc mona rêve de femme passer na bijou vango moi ça pembe la Kardashian zo lo songe lo la Jésus Christ de Nazareth wana ser na biso yena pesa zo parmi bato ba pesa zo force ta ba partenaire makasi roi bijou vango beta mabo po bijou vango tala si mazora moto wana ya kati na bosse une grande sœur propre Nicole Van on peut azali na poto donc mamwe ke bon pour le recrutement oza spécial recrutement ya groupe Alliance Universelle donc nazo beta c'était za spécial recrutement boya l'enseignement na commune ya Kasavubu avenue enseignement croisement Éthiopie enseignement donc soko za na moi référence la place de so marabillé ya ba match na Fekofa ezaka Fekofa kala siko comme ka ministère de jeunesse et sport
na kati wana église mozana quand même on papa pasteur na biso Samuel Mbete Umba monter maman Solange donc talakara ba ba bengi na numéro donc numéro de téléphone ezali 89 60 42 745 de numéro ya WhatsApp ya rapide bato balinga tia crédit tende tingai donc obenga biso na 89 et 84 sorry 84 72 098 03 donc 84 72 098 03 donc wana peno bengi ozwa biso a toi conditions za te yaka na yo yela biso kaka polo nanu ya pembe likolo tango ozo ya no premier jour polo pembe na moi trailing ba fi balata mo ba kola noir yela biso ka bongo en tout cas ça condition mal bomo ka muke to ko sa maison to salo délivrance en bas on mama bando répéter au comprendre au comment jouer la vitesse mais tenir na biso officiel ya répétition ça au bande ko baza au balati oyo ozo biso na répétition to na répétition donc bengi en tout cas tenir répétition yango yo eza impair bande ko balati donc eza te ko yo moni ko non oyo pesa ba prix o za kana kwa kadingi boyo za 2000 te eza répétition donc to si bonga baya vous comprenez bande ko msupe na bi bolimisa bande ko botikali parce que eza misamo te ya lokola itebe kokolote ko kotsa batu nyoso na kati bolimisa bande ko botikala banda ko boza en tout cas bo betali bakute wana ba président mususu ba président mususu botikali na bi to ko tonda ebete pour acteur président il faut ba président préciser mutada des acteurs parce que ça da arts acteurs ça là donc on pas acteur musicien vous comprenez acteur il faut pas comprendre quand le binde papa zolo ba pour comprendre pas nous ba acteur mais ba obenga ba président donc voilà ba président na biso batika na bandaku auto na groupe oboyete pona itagende to ponagi to salimo figo émission zo ya wana to koyekolela la TV5 boss ki biso bino bato ba français milai na bato boyebi français te roi biso to kosala ensemble donc bolimbisa mais bande ko base belé to belé makasi batikali to kotonda te po talaka esimba te autorité morale ngina lobisa ba président bazana biso ba saluer OK ba yo ka ba vana bango to zo présidente Lydia to bandana ye mama Lydia ba mona no présidente actrice présidente Alliance universelle. Et ça n'a bien, bah maman konti maman président yeyo. Boya no yamba bino maman président yeyo na. Pandana yo pandana. Nakaka ba mona ta indenge. No yamba bino bien na posa na bino makasi na posa na bino formato sangana ba biki za makamba minene za wa bosa to sangana biso nyoso. Et ça biso bien na pesi bino ba gros bisous bye. Merci. 16 mm to tambola au théâtre cinéma émission d'artistes et comédiens. Awa to nazwa président awa. Bonjour président. Bonjour papa Ezaï. Babina benga bino ba président. En fait tout ça moi. Les ndenge ya structure ya groupe na bino. C'est ça. Nga so na président John Tumina so na koloba na ko ajouter na oyo autorité morale na cordon balobi. Na pendant que le mot est pas cordon jour ya répétition. Abarabi l'art a un esprit. Et tant on dit cordon abi l'art a un esprit. Je me suis dit, si l'art a un esprit, c'est que l'alliance d'esprit wana, alliance universelle. Donc, bah, besoin d'un esprit à art, s'il vous plaît, boya vraiment. Baya le rôle là. Baya, na ko baya na uti mane ndako. Et ton aïe na koti na kata H oyoyo. Et voilà. Banga komona nga JC Botondo Mayambu Valère. Merci bandeko so bolanda biso, ba président ndeti ngai. Fandi betaka président JC na bengisi bino nyonso ba obolanda nga boya tosala musala ensemble talaka sapimoko sokola nzoto tu 5 et sokola po musala e avancer et kende liboso nakombona nga Gloire Mbala. Merci pour la parole na pesi mbote na baina so bolanda nga ba otala nga na télé na nga oyo to lancer ka recrutement na biso na alliance ba nyonso o bazala posa ko ya ko sangana biso ku mobimba yango tozawa. Bonjour. Tu es Brazzaville. Bonjour papa. Comment on a Sandra Tseka Ekuchu na sepeli makasi de loko asali ezala bon et qu'on déjà bien po ezape déjà bien ba oyo bazala posa osala ba yaka na groupe Alliance ba ya kokota ba tozala posa ya bato belé ba yaka lokola yo ba yaka lokola ngape na ye. Ba vrai chéri ngai voilà ba obaleki ngai ba obaza bien makasi to la posa ba kota papa Jérès Mbouyi et ça biso bien makasi tout le monde ba même na télé. Je m'appelle coach Jampi. Je suis trop penché dans l'art de football. Coach. Ouais. Mais l'art c'est dans le sang. Donc je me suis rencontré avec l'autorité morale vers l'Afrique du Sud parce que je suis trop en Angola.
Et soit en Hollande, pas mettre en Hollande. Je suis ici. Quand j'ai découvert quelque chose très intéressant dans lui, ça m'a intéressé. Comme en tant que parolier, on écrit trop. Si on va écrire, tu vas royokate. Baroye bate. Il y a un autre la télévision, tu bête biloko anaye makamobiso makamoto pesa. En tant que président, makambo pesa bien. Dans l'Alliance universelle, il y a trop à faire. Biloko akati za kati biloko le vie makambo belia bien. Tu dois rassurer bateau makambo bien. C'est que même j'appelle bateau bazar bandaku. Você estou en Hollande, você joue Cabo Verdean. Estou aqui a trabalhar junto com esses grupos porque sei o que estou a fazer. Estou procurando, estou a pedir para vocês vir trabalhar junto com nós, vai ser muito bem. Como on a président Jojo, azaki nanga na palais, na yoka ke logo moko intéressé ki ngana autorité morale na biso Julien. Et ça lenga bien makasi. La vente na bino, il faut en profiter parce que na moni moi grâce chez Ali. Je m'appelle Justin Stuart, je suis le président. Je profite de cette occasion pour inviter d'autres personnes. Moi, je l'appelle une opportunité. Donc, c'est une opportunité qui est ouverte à tout le monde de venir profiter de ça. Donc, c'est pas, donc, ce sont des choses qui arrivent rarement. Na waita wa ndugu zangu wenye wako mikoani, watu wa East Africa, Tanzania, Kenya. Njoni watu wenye mko hapa, njoni tufanye kikitu. Mesdames et messieurs, vous venez là de suivre les quelques acteurs du groupe, quelques présidents, parce que balobito benga ka acteur te, toromi pe ko mesana nango. Donc les quelques présidents, membres du groupe Alliance universelle qui est dirigé par l'autorité morale Jérès Mboyi. D'abord mesana nango déjà président Masumu donc yeba que structure groupe asike botami, mais à la différence naba misusu que les acteurs sont appelés président et le leader, le numéro 1 est appelé l'autorité morale. Il s'appelle Jérès Mboyi. Autorité morale, naoki ba acteur, biso ba Angola, ba Brazza, biso ba côté à Est. Ça c'est pour intimider, pour bangisa, pour impressionner ou bien zabaza pina ba membre effectif il y a groupe. Bon, ba Gimbela, Baoragi Noé, ou à l'autorité morale, je reste Mbouiteka. Donc, Baoragi Noé, quand on a bêta Gimbela, bah, qui pour Natalaga, bah, comprenez qu'il y a des visio qui ont baillé. Déjà, intimidation, bah, bactère. Bah, il va au poids. Oui? Bah, il va au poids. Non, bah, il va au poids, t'es baillé, au Salam Moussala, bah, président, au baillé, au Salam Moussala, groupe Alliance universelle. Donc, bah, il va intimider même pendant, bah, bon, tu répètes, tu répètes. Tant que benginga banini n'habité na rosa mbamona kela tama costume pour ça moi bien telaga autorité morale rola ta body te bala coste non tina na telaga ze bandel et ça faut costume hein telaga donc ça bien na ngata normal donc baza bactère oyo baza na kati ya groupe ba président o ba na kati ya groupe baza ko ouvrir na groupe comprendre que moi qui acteur o mona ke lo moto message na ngo lingi zonga mais biso to ba président ba na groupe o elongo ba uta mona autorité morale o ezali ngai. Donc, bah, outil de pas inabi pas, bah, outil Angola et considéré que batala maman voyage, bah, ça, l'ingazonga, n'azonga susté. Maman, Tigalina comme rejou. Abinaza, na yekola, le on se bien accompagné que garçon la ligne trop. Ça la stage, n'engé autorité morale, ça la stage à 9 ans. Tu éviter tout ça dans ce stage. Tu y es bien habitué, maman, tu es au sala, et l'autre sala spécial à tenir sur ce salama. Couper action et on comme des salama. Mais, vous fan de la bino, botika na bino fan de hein? C'est salama, ce que vous Babak Auto Baksakara, il y a un beau zéro et l'autre Sengibino, ngai na Sengibino teke autorité morale ya groupe Alliance universelle. Na Sengika bino bopesa biso matoi. Bopesa biso matoi na misu. La biso bopesa bino ka musala bien. Dans na bi misu déjà la qualité image bo mona ya bien. Dans les toi dans ça que boyo ka ba salité te boyo ka ça dit ba sujet ba développement bien, ba histoire ya bien. Vous comprenez dans toi ça na solo ka sikate to boy to lo bebele poto ko na masenge na to ko na bata zamba. Vous comprenez? Donc baloba ebele basala eloko te. Baloba ebele basala eloko te, belé baleka. Ce bando lega wa. Biso na tuka na mitso ndeza boye. Dans la kana appel moko on a zu ya RTNC la TV5 nazo boya na lingi na to ke no bonté. Nazo boya parce que ça scandale moto lingi na TV nanté. Biso do en plus pour na beloko libana bo excuser la tumbolika ga za ka to seka pour to ba comédien. Donc tu on a besoin de le biso ton esprit travail na beloko libana non. Toko tana biloko sur le plan international. Toko ta kotande ba film monsieur kota ba internet. Ouais, kota internet kota. Donc après, quand on revend pour ne les kaboy bande ko pe ba hotel biso ba beso pe ba mona pe bande ko na biso pe ba se déchaîner à live pe ba mona na ba chaîne ne to la ba jeudi ba vendredi.
donc nayebi ke posa wana ekozala mais na mingi tona pressé na ya biloko wana biso ya plus biloko ya libanda naka nde tosalaka libanda ni rapporta quelque chose ouais ya kini pe epesaka nango donc tokoki konéglige moko te pour tout le monde bato tu na kini na Congo na libanda epesaka nango mpe ya libanda nde koma ofuta mingi bon oui moi ka libanda vie sociale ya nde moko te comprendre bande kwa kuna kenda zo mo 1700 € na ye ana fasita ko katelo tama de sabo bakisa kuna bolo eta caméra mamuntu ana batala kaka da mama wana le kana kini boye muntu wakatelo msu c'est le msu 200 € ça passe dans la serre bijou le beza bijou vangu le beza bijou vangu donc ko magazi bona mama bijou vangu donc voilà donc na kolia na ngai te mais maboko wana po na bino voilà donc quand maboko po na yote ngana bia tanga na kolia na ngai te alors on nous fait signe so na kolia merci bijou vangu te tala si mama bijou vangu tala si mazonga motu dos donc moi ça pembe donc de longue on nous fait signe que tout tendre vers la fin de l'émission ouais to ba kanganini bato ba ko kangeza ka ke moko ebotami bandeko o balingi o balingaka jires o bayebi na temps belé pa maman Marlène Lota boye baka ke musala ka kaboli biso ça dit bon on a biso na les réveils peut-être même sur invitation moko boye mais to la sous bactère na groupe les réveils té vous comprenez maman na biso Marlène na tuka bambote ya trop maman ça biso ebelé to ko ya ka te poto bo moi mabeso za mabe moi na lobby a ba mi ko zo ba interprétant mabe asa maman o asali ebelé pour na biso yaza kanda makasi non maman na biso asali biso malamu asileka makasi maman na biso asali biso malamu ebele comprendre bozongselaka kama tozongselaka mabete ezaka ke mwana kolinga fona osa vérité le réveil ti lelo o esala nga soli na groupe le réveil ebimisa mwana te maintenant ba groupe les étoiles de président Bobo ndeko nanga bambote ya trop quand même mona ke ndeko wana na bimisa mwana te abimisa bana te lourd mbala ba Elise on va défendre bazana nté vous comprenez on va défendre peut ba vandi nde mona ba groupe mo sali inane le carbazana donc biso to ça les photos ko ça les loko wana bande ko nanga lourd mendigar mbala en tout cas yé bazali apé parmi bato baka na vision ba Elise bazali Salum bazali bande ko belé ba président Blaise bazalaka lukan ba kenda basala ba katana na bango ba Christa Shoka bazalaka pa marel ba katana na bango rappelez numéro to maîtriser loko wana donc rappelle le numéro ezali ka ke bande ko tout o ezali spécial recrutement to yé ko finga ba douter oyo amonika koi na botalaka basumu ba biso do alimbisa biso donc tozo chiter donc tozo oza spécial recrutement de tovani na ba président tout ba vandia état autorité morale ya groupe Alliance Universelle na lobi boye to la recrutement ya bandeko tout o besoin mina bandako na habité par rapport à micro ndire na lo ba makasi pour na micro ndire ça va bien voilà donc to la recrutement isa spécial recrutement to lo ba maramba ba tout po to le gaté na TV to ba biloba loba donc mudu tout o alinga théâtre o pa yebi yango te na ba o ba yebi bolongo bo kana groupe bozo ba raison boya awa na groupe Alliance Universelle to beng sibino donc to legi na biso ba douter mais to ça ka bien par rapport à bato pe bosa o botala ba ça bien te biso to ça moi bien donc boya awa na adresse na biso zali avenue enseignement na commune ya Kasavubu croisement enseignement Éthiopie donc dans la bon chaque mardi na 10h ti 16h to kabona rawana toujours yekola biso tout ba président o baza awa na autorité morale na ba toujours yekola chaque mardi vendredi à partir de 10h to za rawana. Donc, ça, c'est numéro na avenue enseignement, croisement enseignement Éthiopie na quoi wana. Moi, j'aurais souhaité passer un numéro. Voilà, numéro de téléphone quand des ali donc numéro de téléphone des ali 089 60 42 745. Donc, on a un numéro na biso contact 089 60 42 745 wana eza numéro na biso ya groupe donc bobengi numéro WhatsApp na bandeko balinga pe ba unité de roi biso. Donc, ils allaient 089 72 098 03. Donc, en tout cas, il faut appeler ça mbote pour chiter. Na bossa liberté Aminata son père bambo théâtre bandeko nangai ba belé ngai ba concert bambo théâtre ba président Lianza li sofote bosonza ba bito ensemble ato panzani kame donc écoute akuna liboso na président Sapu mokolo ya groupe le réveil de Sapu ezoya bientôt en tout cas na ninga mabete le réveil ba branche belé ya Sapu en tout cas bambo théâtre ndombe en tout cas ba biwana bien ngene famba on petit na ndombe petit idéologie petit na Ronald Claudia Bidiaka moi ça pembe Claudia Bidiaka moi ça pembe en tout cas bambo théâtre na bote bosen bete Nathalie Kaloubi pesa azali bandeko tout tona bango ba président tout bana mbote sans oublier mon père spirituel papa o azonga na catholique o apesa ngai batemo na lia to devient na sainte pas na ye donc pasteur Samuel Mbete Umba na mwasi na ye pasteur David ba pasteur Belé atro bambote Belé pasteur na biso trésor kitari to na awa yaza cordon et mon pasteur yo wana zabi parmi bato italaka papa na biso James Mananga na bosani bete ave na ngai giluye nzoloko
na HG Guy Luye Nzoloko papa na biso tous sais comment papa tous sais na manene hein tous sais vos papa na biso ve na ngai ya sagesse ebele donc en tout cas bloc eza makasi en tout cas bambote ya trop na maman botanga Claudine Kuchu bambote ya trop sans oublier Serre Nanga Bijou Vangu ya otika biso te en tout cas merci à toi na éviter so ya Robax Ezali mais na émission prochaine merci autorité morale au pesi tellement mbote na bato bele mingi nga moyena saluer penda ezate cordon tout a été dit je ngo saluer nani. L'essentiel a été déjà dit parce que dans les rato ça la suba redit tête na kati ya émission yo. Na pesi bébé nangai winner ngwedi mayamba ainsi que sa maman Fifi mayamba na batunyo so ba ebi bisombote. Merci à 16 mm pour la réalisation. Na bosen BT 16 ye pela to zarana ya conseiller nga makasi na sagesse garçon yo. Ye faza politicien mais na ibite loni aluka na mambo. Nous avons pas pour tout on est servir mboka excusez mboka au servir na mabele l'intelligence au service de la nation na bien raye yewana à 316 na bosan bete mon papa aza conseiller spécial il y a président de la République papa nanga papa les propre le maître le professeur Taylor Lubanga mon papa Taylor Lubanga na bosan bete mon fils ma fille unique Jemima tout est Chibwa Jemima tout est Chibwa moi na yewa na moi na moko dans lisu ya mokonzi lisu autorité morale donc merci l'autorité morale 16 est-ce qu'on peut se lever pour désannoncer l'émission on se lève avec tous les autres présidents qui sont là mes invités nous avions reçu pour vous l'autorité morale du groupe Alliance Universelle une nouvelle troupe qui vient d'être créée donc qui sera comptée parmi différentes troupes autour de la Rango Nambo Kanabiso. Ils étaient là, bien habillés, na tenu na bonne répétition. Merci na Maman Bijou. Maman Bijou Ayamba qui biso na cadre naie donc après émission Maman Bijou donc Masolo naza déjà recépé là. Voilà, merci à l'équipe technique Bosé Belé. Bambo Tega Nabino. Rêve de femme. Rendez-vous la fois prochaine pour un autre numéro. Au revoir Ribad. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,